Bonjour papa. Bonjour. Papa toza ana commune à Bandal précisément na ACK Bandal. Là où avec Mukuna à Sanana bana ya Nzambe awa. Tomoni awa moi un peu panique. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Là où est-ce matin parce que tu vends deux informations que non papa m'a menacé de 2h4. On a pris sa prison. Et là est une émission donc vous êtes en prison au Kangi de Boucher dans ta prison. Parce que pourquoi vous avez menacé de 2h4? Et puis mutu moi là qui me dit et puis docteur n'a qui de kuna bobo docteur n'a traité. C'est ça mais le non moi bien de toi. Pour on dit qu'on va changer. Tout le monde va passer bon on se fait gagner. Et pas ce qu'on va pas une solution malheureusement. Parce que mbongo on te l'emi. Et comme on le babou, on sait pas kangalo ce que donc tu vois. Et on attaque bilango. Oye na tamboka ozubo konzi olie omele ozinyoso koza kende na yo parce que comme obomana bantu kokanga bantu kanga avec na ta prison limisa ya traitement bolingité parce que na butu o menacer c'est que ozobanga yo moko ko baki viol parce que viol muto kaza a violer so boke menacer na raison asambité ko soki ezali ke bobo bomaye alors la puissance là crise en sali par rapport à menace ou à menacer to par rapport parce que les gars c'est les mentions comme tu vas y avoir menacer porte là akoli papa koli ta bis ba c'est que belé akoli do menacer c'est l'identité ndi alobi asine biso nyonso ino peuple congolais tous abidjan ba menacer mutu obima alors bati docteur na ye aba passer traitement baboyi docteur na ye asala traitement suko avocat na ye donc tozela bango ba continue réunion ba français nous baza awa toza wasala réunion ba prise de suite. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Toza na ACK Bandal précisément na ska musala nzamba sarana ba na nzambe avec mukuna isuko mona ba toujours l'information avec mukuna so a dit ça la crise. Bita crise ngo za nini? Biso okola peuple congolais ayo telema pona likambo ya avec mukuna. Avec Mukuna lelo ba 4h ba 0h 2h menacé na nini à Céline na prison na place à Lalaka menacé mais to comprendre ati bato ba menacé avec Mukuna baza bato ataki baza bato Félix Tshisekedi mais yango to mona ki régime ya Kabila nanu ekeite zana po lelo moto azoloba mpona mabe o Kabila asalaki na kati ya mboka bazokanga moto wana moto azoloba mabe o Kabila bazoeleve moto wana bazokina papa boyebisa biso soki ke mboka eza ya Kabila totika Kabila na Félix basala makambo na bango po boye tokoka te ata message na suka nini na bado ya bazolanda yo na o bazolanda ngai na pesa message na bana nyonso a fibo faut tolala te tofongola miso tolamuka bana nyonso a fibo tosangana bamona penake évêque aza muto ya bato message onga na pesa ça va mwana. Bonjour papa. Bonjour monsieur journaliste. Papa tomoni awa na kati ya Bandal awa précisément na église ya pasteur Mukuna fidèle na ye toza pa ma famille toza ka muto za mambo fidèle te eza makambo ya kozala nde peuple congolais ya solo comprendre makambo eve bazoloba est-ce que eza lukuta Kabila a mal géré ce pays nani yango ayebi te biso nyonso nde toza boye tozalaka sileve Mukuna que soit tendance ou église songolo ou équipe songolo biso nyonso tozala nsima ne parce que azobundela mboka sikoyo bokangi mutu soit disant viol botie na prison tondimi na prison kuna place azali bosambisi bien te dede bobani bamenance finalement eza nini tozoyebisa monsieur Kabila eloko nyonso eza na suka nango suka na yo eseye mutuna moke naza journaliste mopandisango oyo bato bana cité balobaki non eza papa monsieur Kabila te imbe kangisi avec Mukuna tina bapantir mais non moi eza na nsima baje na bango esi eyebana comprendre yo sikoyo mambo ya viol tondimi viol yango bokangi mutu osambisa ye devant bato nyonso tozala okuraki aviolaki ya solo est ce que mwasi ana avec Mukuna koviole ye mwasi ana age anatano yo mutu bayeba viole otie bacaméra partout oyebi ke baviole nga na tie bacaméra partout po baviole nga est ce que eza sérieux abila eyo avantir nyonso avantir nani ya Kabila bona oloba na obomba
Kabila toyebi bavantine nyonso suka na ye eye atia wana mutu na ye eloko nyonso eza na suka nango yo Kabila suka na yo eye tozobanga te ayoboma biso nyonso soki ekozala boye nazoasire yo papa journaliste nazoasire soki ekozala boye Félix na Kabila baotikala na Congo bango mibale baboma biso nyonso. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour papa tomoni yo awa na kati ya résidence ya bana ya Nzambe aseka bandale eza nini eveneme eza nini eloko ezoleka eveneme eza ya te bato ya Kabila batindaki lobi na prison bamenase mutu de 2h à 4h du matin toyebi bango mpe Kabila komoyo kutola to awa ezala Kabila te eza Kanambe Joseph Kanambe oyo elo ya tata na yo tosomoni yango mpe toyebi yango toyebi na village natal na yo na s'adresse na yo bajeune na yo wana abele eza na kati ya chambre place azalaki bomenase alali kimia te mpe bomaintenir ye directeur ya prison ye poza problème na bakarte to botiraki lobima eloko na olobaka yango wana. Merci. Moni Kabila ye suka nenga na koso pe na mas na bwakelo awa. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa tomoni yo awa na aseka bandale awa toyiti kosi ko information ya tout monde kosi kosala crise na butu ya lelo ezalaki bite nini ça eza bien te to ndenge nini. Oh évêque Mukuna koti na prison à cause de défendre biso ba peuple congolais. Évêque Mukuna comme na cellule ba 3 personnes. Mibale babimi. Ok. Et puis on mis tout dans l'eau. Ari imagine un groupe 7 personnes va koti na ba imagine ba koti prison lelo. Lobi na 22h, lobi na 22h ba yeba écarter ba tout la prison na cellule à pied. La deuxième action au Salema. Donc le quoi bakoki libanda te balandi ve tila ka. Mais imagine c'est un prisonnier, asa détenu. Papa eza ba jeune na bango banda lelo te, babana ona Kutino, les mêmes personnes voilà. Et ba jeune na bango. Mais là évêque bakokoka ngote. Ce qui est le logique des gars. Et puis là pesa ngama président Fatimi so to vota yo. Au sala polo bi ma président. Mboka ko na maboko na yo. Comment ko tia individu ko Kabila na kaito tia lipo oyo. Eza nini? Avec Mukuna na obundela yo. Bon lelo so bango ba ke o travailler bien. To sali nini? Ça va ba biso nyoso Kabila mo tia République démocratique de Kabila. Ati na mboka ngo. Kabila te Kanambe. On a vu beaucoup de gens qui partout va comprendre l'événement. Il mange à acquiser na menace avec Mukuna. Mais chose grave, il y a trois pourtant il mange à détenir, prisonnier. Moi je fais quand tu menacé sous détenu. Il y a directeur la prison qui va menacer Moutou la Moutou. Il y a Zala Kiwad. Basoda Zala Kiwad. Quand on menace la Moutou, la Moutou. Basoda Zala Kiwad, bagage Zala Kiwad. Tu viens de faire, on se fait gaz, ma boîte na carte. Ouais, ils sont papa au coup faté. Parce que la gère va continuer mais la Moukouna va au cocamoté. Et puis directeur la prison, on a dit ça, on va contacter Nini. On se un général, un docteur, on se compte Moutou. Comme dans une malade de prison, on met la Moutou, l'hôpital et la prison, on s'allie les soins. Un général, on a dit qu'il y a des nerfs pour aller à la prison, on va faire ça Moutou soin. Général Zaran. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa, tomoni a attention zambi on mata awa ezanini. Zona mawa makasi. Mawane sangani na kanda. Totali miss na nga donc pona mbali. Na oma miss ebimate. Mais regret zara que papa na biso a été menacé depuis 2h du matin à l'élo, 4h, et jusqu'à tel point que bah réussir qu'on fonde la porte n'a été à chambre ici Gazali, bah pompeler ce qui parfaitement benakati et notre papa a venu donc appliquer crise en vrai dire tout le bas. Dans la minute hasard sous traitement. Et puis nous devons comprendre comment est-ce que la prison bah un individu va côté la moutouti na cellule na ye pour pas menacer chef à prison zala qui va garde garder cellule garde il y a sécurité bah ça la sécurité bah ça la sécurité la prison na ba cellule nyonso si là bazo menacer papa bazala qui va. C'est juste pour nous faire voir que les gens bango même dans la prison on a bazar corrompu. Parce que corrompu le directeur de la prison est corrompu. Pour les comprendre que nous d'abord de la prison vous l'ingé sous nil. Vous privez déjà liberté, vous privez sur la ville sous.
eza nini et naza kosadresse na président Félix notre président tolobaka président président tolobaka président mpo na nga nalobaka président mpo na kobanga mpe prison ngo nayebi te yo bomisaka makambo yo oyebisa biso na 2023 mpo tovote yo mpo toomona argument moko te tokovote yo tokomona argument moko te ntanso omona elongi nanga bien te nalongoli mpo omona pene elongi nanga bien otindaka bato nde botindaka kabila so oza na mposa congo beta kaka nini bombe nucléaire eboma bakongole nyonso mpo otika na congo ozwa nyonso okoma na tie obimisa biloko baminéraux nyonso oza nango mposa mpo boye tomoni ke toyebi ke mokonzi mpoza mokonzi mpo bato bazalana bayembelaka yo babinelaka yo ndenge ezalaka me eloko olingi peuple congolais te beta kaka bombe nucléaire eboma bakongole nyonso tikala na congo ozala mona ya Laurent Désiré Kabila te toyebi déjà Ibrahim déjà bimaki. C'est bon. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman namoni na kati ya seke namoni za elongi ya mawa longi za moye sengo mingi te. Eza nini maman? Elongi na ngai eza ya mawa mpona évêque Pascal Mukulu. Problème toyebelaka babengelaka évêque ezalaki ya mwasi ya fiole. Évêque asambi te mbala moko prison. Sikoyo na prison wana ekomi ya bamenace na badésert. Menace nazotuna na menace oyo bakendaki komenace na prison wana bakarde baza te 2 prison ezala ya kokanga te 3 directeur ya prison toyebaka te directeur ya prison akendaka na bafongola siko fongola ezalaki wapi mpo bato wana bakota tina kati mpo bamenace porte epuis kati tozotuna menace bazokende na badésert komenace mpona nini problème eza na justice il faut mutu asamba sikoyo ezokoma ya bamenace problème eza ya mwana mwasi to ekomi ya makambo mosusu eloko tosenga président Félix Tshisekedi ntunga kwamba ni uju mwene mwamba waka tusungile mubukalenga bwetu bukalenga mwa peuple congolais wovubwakala muntu uji nzambi muntu mobwani usungile peuple congolais ikala muko na vuma kukala mwakula bwali kwa jitu ki mwakula bwende yeye to mwakula bwa peuple congolais mwakula ni bwende wewe wali kwa nwenze mutu muto anji kangula mesebe tileje mutu uji mu prison badi bakamwenze menace Félix dumula ala machi avukabila mu bukalenga na saba mane kashingi kakabila kama vuba kalenga to kama vuba zena sani yi na shawoto uji mwenda mwamba chuoi mukulu wikila mbeji waje makufu katu tutola na kwetu na nkuto tabuluka mesu umanye ni muji na madinga to kwa kaya mugulaba akaji ni bukalenga vumunye kabila to kabila hikala mushula drapo mkweshe nu ni makanda waswa bukalenga wa uji nawo kabila kakumwene nyito watabala mesweba wawikala muma nchichitaka na nchingani menace ajafiwa ku prison bishi bwani bosi waje ku prison bikala nchilumbu nimba kubalana kuba directeur tini bajibalama ulondolola chilumbu cha muku nechi chani bawakenza chini ku prison menace nganyuvu mukenza menace ku prison muku na kabi mutu to muku na muya ayusama na sha mutu to muku na muya mujimu ni muku na hando kabenye mu prison mujimu bolu jiba jeni unujino wabisho muku tujiba mai bilele byabo bitu bya kutwanga na shinga kuparalize batu kutwanga na shinga kutama poison tujiba mai bilele byenu wewe koli ata ujika yuteketa mushibei wa bantu ujika imwashi kuchoka to mumeshi wosaka mushibe yawo kima kumbana to waucha nutu munuka nkushibe kwa amani kayanda ke banu kuimulela mubilamba bya bana bakashito awikala mulela kuli mwana mukashi kayanda ke wokoli ata uri kuyututa mutu weba hanshito kadi bwa umusangu wa Pascal Mukulu mutu weba ujukuchi ba. Merci maman. Ah tout le monde a résidé dans place évêque Mukuna. Aujourd'hui sont en otage quels sont les criminels. Papa la biso côté qui bien abima bien on a problème souci papa la biso côté qui bien abima bien. Ce qui a moni que ma papa aujourd'hui sont en otage quels sont les criminels. Pour biso dans la posa papa na biso. Merci maman. Merci papa. Maji wana batindi na prison wana maji soki eza yo nde ozosala biloko wana maji yo ke prison
soki eza yo nde mutokende osala menace na nani ya évêque mukuna magie boyeba te boza na problème danger soki magie ya kolia na biloko soki magie ya ndenge ni soi-disant wana toyebi bino nyonso bazie na bino lokola batindaki yo na papa toza na posa ya baplaisanterie te botika babiloko wana évêque aza na mosala na mokoli bozwi évêque botie na prison bozolandele mpe na prison bozobana bagaz climogène bozosala biloko nyonso na toyebi eza na grimace alobaki ke oyo koya eya toza na posa ya ke leta mpe directeur ya prison bamenace wana eza pour la première fois esalema moto ana prison bazoya kobundisa ye baedi kapere baza kuna bakamere baza kuna basala babiloko babongo te botika babiloko wana ezala bambongo nao batindi bato na bango ari magie aza wana bazotambwisa bambongo mpo baya koetufe voi peuple ndenge eza wana okobima ntango okobima oyo koya eya oyo alobi wana biso mpe toza na posa etat de droit pati tala makambo oyo aza mpe congolais lokola babiso na baoloba baa congolais towana posa etat de droit towana posa etat de droit eza wa procureur oza wa otindi bato ekomi ya bamenace ekomolakisa suspect peuple congolais tofongwama toza epai évêque mokuna na bandal précisement oyo bozomona oyo eza église évêque mokuna opération de donc tu as moi cité bagage corruptionnaire là.